toboyi bantivale tosali nyonso balukeya eza na actualité boya te omoni bango mibala pa bazwa actualité bapesa na bise non omefali na feri bapesa na bise point na monoko wa bazwa actualité kabu tokanyiba Banza London TV. tomona invitation bapesa ngo ezala lokuta producteur ayaki koproduire wenye musique à maison mais nde ayaki basololi apesi cachet ya Werason aye na bapoulain na ye abeti lokola nzambe mpe na bolingo na ye ntango Wera akei mbula ebeti na oyo bakanaki basala epa bientso mibaluki bakanaki te abengisa vi na ye molili na mpoli Banza London TV. obi ezalaki fete première fois mwana ya Werason abeta salle mythique bon fambwesa uto abeta yaza mwana Wera te fambwesa mwana mwana Wera te ya paka to da bi vérité batala biso te fambwesa mwana yaza nemique musical Banza London TV. palina nanani na ye Hervé nani avi ya hérité ba général ba mbali ba vérité na âge te na âge merci la carrière solo pour la vie na ko kozala vie ya hérité mingi eza fali po baba na côté moko Banza London TV. azaka vienzo so bonga salini yeso alobi nde mokili ebaluki na otindele maniki pas vite Banza London TV. donc pourquoi pas papa et moi kabula molili na po est-ce que makambo wata ko charge wana charge yo azaki na maison mais musicien azaka na maîtrise ya mamulo la wata zaki moni wata kolala kolamuka akolisaka ibe akolaka watu akalaza wata lelo te Banza London TV. la luka kolia na ye tika kombo ya gugu et puis encore petit mon vie blanca mosaka blana na ina ko mana ba propos na yo umwende ozana umwe pap tata na bino oyo mankaka ze hérité te umankaka tata na bino po azali mokala ya jibe na président jibe donc keba na yo hérité tata na yo te oyo mankaka wana Banza London TV. moni oyo nini hérité apesi que le meilleur biso oza ata toswanana na bato te toza ata toswanana na makambo ya musique koya ya mosusu koloba omoni président ebembe na ye omoni eboye wana makambo na biso te toloba tosamba na musique tobimisa baconcert nyonso tobeti totango tobandi otala so ya kitoko accoutrement ya kitoko eyembeli ya kitoko cohésion et puis invité ya malamu Banza London TV. biso oza bata wana te bosangana kaka nde bosangana epuis tobeti meilleur concert son kitoko accoutrement ya kitoko epuis bato barépondre sur 100% ya baplay ya Paris 95% bakota ye concert balati bilamba ya solo eno bapolo ya sport Banza London TV. voilà que la lumière soit la lumière fille grâce à la lumière de ça que bino bande déposement partout dans le monde vous allez la colonne 5 sur 5 agir si faisant toujours on a pour passer l'actualité na temps réel là j'en profite à se mettre pour moi repasser mon petit na pour mandat kata fumba maboko banque international bambote na o d'ici kabiso pourquoi pas à Guilain Ndongala de Bouquet papa social les boss Guilain Ndongala les Bouquet papa social mutambongo ayebani komanda kata fumba maboko banque bambote kotozali voilà na recevoir pour la bino ya paka o alobaka na kombo ya héritier il na recevoir il na mpa après concert ya scène musicale de l'une avait saison même langage nano ko fungola chant bandeko bazanga partout le monde bamone en pako na recevoir na mpa elo bonjour et bienvenue en paka bonjour à Serre et puis bonjour na banewina so la dabiso. Premièrement, merci dans la spiritas et puis na bateau nyonso ba répondre qui pour le 21 août. Donc grâce na bino nde totorino asa une sous fierté ya musique ya mboka et puis ya mokili. Vraiment na sengi bino merci. Président des Zika Bouchkor, merci. Marie-Jeanne Lunga, Xavier Lopez, Batutu, Cornelia Baspiritas, Lucie Cornelia, Batu nyonso vraiment Hervé Zanga l'Impera Batutu na pesi bino vraiment merci donc pour 100 bino nde salwa na zala bongo te junior bongo union européen petit basele Batutu vraiment Charlie Pakane bazali na photo Batutu vraiment merci na ba fanatique nyonso Amelia Mwanda otali boto otali sak
magnifique. Magnifique. Nabi Kadi Biuma, la préférée des tontons, na PDG Manimouino, PDG Azaramo, PDG Manimouino, Congolais, Afuta Rabendie, Pakistanais, Libanais, Congolais, mon ambouk, Master, et puis pire encore, type Bokana. Nabi Sio, type Bokana, degré à Panzimon, on a m'a hérité, donc la noblicité là, la répa hérité. Merci vraiment à Batignon, oh, hérité, ou à Katoto Yati. Voilà, merci beaucoup. Type avocat dans la PC Bambo Tokotozali. Il n'y a pas qu'un concert le cas qui vient. Est-ce qu'il y a un baisse au rendez-vous? Est-ce qu'il y a une retenue dans le concert à Wato expliquer les dans l'ensemble? Comment concert le cas? On a retenu Gara Nenge, Papa Kaboli Molili Napoli. Oui, Papa Kaboli Molili Napoli. On a expliqué dans Molili Napoli pour Papa Kaboli. Batusiko, Batumi en français dans lumière na ténèbres. Tout l'accès c'est la lumière et la tout l'accès c'est la ténèbres. Depuis concert depuis Libanda et si la monde les autres te ticket pas au Kabula ticket et ça y gara que de blanc. Oh te mon amutu mo boya te ka ticket pire petit et en ba concert ba mususu ba beti ba concert ba teki ba ticket ba pire petit na bango. Mais ce que biso mundele wezayi mam na biso te zali kama mundele producteur même mundele oui mam na biso te na bato bazali na porte. Ils ont que des blancs. Donc même jouer à concert, tu concert, mais c'est une histoire de bonnet grave à billet. Nabi boy. Et ça là il attend que Tokati. Et pas Mundele, c'est l'organisation. Vente en ligne c'est Silai. Vente en ligne c'est Silai. Tu sais là quelques billets oyo. Batba wele liango plus rapide. Et puis il y a un concert na biso na batu musu bazayi ban. Ah, c'est le monde qui te boni rideau balagi si biso na bilili. Rideau à noir et kaboli. Et bon et là on a ebandi leli. Oui, sans arriver à battre les années. Les années à quitter Moussoussou. Oui, vraiment, il faut retenir en haut pas mouler les bateaux les cafés. Oui, les années à quitter Moussoussou, les années à valeur à 1800 €. La quitte Moko. Ah! Mettons que tu as vieille plus à côté. Mais on est à vraie salle mythique. Les années à quitter Moussoussou, ils ont 1800 €. Ce que c'est au bouki, exemple, ceux qui disent ces 8 chocs au foot. 18 000 €. Ah, on va voir si on veut. Mais nazo solayo, net aux ala qui ont na kaya kassir tout. Malgré bazan assurance. Malgré ça les en assurance, ba oya non par bisu. Bota ba kassir na bi. Oh le qui ezake batu mususu bazaki banda ozana mutu ozana batu na poto, ba famille na poto tuna bango ba o bazali na conseil. Batu musu basuki libanda bakoti te dès que hérité wata matai podium mbila kanipo mbila kanipo teza batu musu na poto bazana ba yo na de fois na kota mutasuka aluka kota na hermo ke ba remarquer ye zaike biso zaike tawana o ekokaki hérité wata mikola podium bakanga ipo. Il y avait vraiment l'organisation. Depuis le concert, il y a un concert, un concert à modèle. Mais l'organisation qui mérite un sur la bataille. La podium, tant que son nom n'est pas signé, héritier, tant que tu es membre ligne, zone signal sous. Tant que tu as fait ça, il y a les amis dans sac. Dans mon ici, c'est musicien, c'est le secrétaire, il n'y a plus ça là. Héritier, moins intercalé. L'organisation qui n'est pas toujours un homme. Bateau, bazalaki na droit ya podium wana azamu. Tant azoyemba azali sous na contrôle ya salle. Asa concentré trop na mambo etali musique. Sauf qu'il y a quelque chose ya oloba na ye, garde na ya na trop. Et non mutu nyonso. Preuve na concert na so bato ba matai te ba bamba bambo. Didenje ma matai nga ba mériter interview bi producteur olingate ko ba marambo te. Mais oui, eza image oyo il faut être comme Mokili Mobi. Faut que l'on ait la conception de la musique congolaise. Donc, il y a ta place, mon bozo, les laka, baba, mabino, mo. Moi, bilo, on va te tirer là-bas, Hervé. Hervé, non. Fais ricassi. Fais comme dans un bloc. Ko senga senga bambon, ko lela likambambon na podium. Mais ce qu'on biso zo beta mambo za ba professionnel. Donc, tu es poto pesa le meilleur. Mais bambon, il y a qui en est belé. Et ceux qui ont la poche à battre. Na habité à Doudou m'a fait Meligno Watebe, Charlie Kabe Yakabe Yawe. Mon pasteur Jojo Kamani Chip n'a pas fait mots. Non, ils ont qui parce que tu as besoin de faire ça le meilleur. Ou tu as un temps qui est mon sous université. Hérité par le bac.
eza ke po tozobeta na salle oyo eza organisé ntango balobai na biso bokobanda na herbe bosisa na herbe to respecte yango et puis bato batikala na bamiye na maboko en tout cas bo excuse biso faute na biso te faute na bino moko soki boyaki avant ou oyaki 19h to 18h ou 20h ya pamba on y a des choses à la salle aux place na à l'aise mais bino moko bosali mais ba concert eza ebele kalate ya mokonzi mboka abumisela bato na ba date oyo tobeta lisusu ekekito annoncer biso pe babeta martyr ka la même concert wana tokobeta martyr wana et puis nazoyebisa oyo nyonso otya tembe bokata mondenge pa tosala yango mpe mais lelo maramba martyr wana tout le monde peut fali atie martyr le 25 beka plutôt ça le baki abi oyo alingi abeta mondenge mais héritier m'attendait héritier attaque le 25 décembre attaque le 25 décembre tout à l'heure sur un bêta plein mais fallait signer le 25 et bon mamba fallu annoncer le bêta libiso ye comme on est fallu biso comme on a biso héritier bato ça na ba ça maramna na za na pona olubaka bolamu héritier et puis bato ya fallu on a ba mo manquer héritier tout na côté ni mama que tu fallu héritier dans le bâtiment on tina monsieur pas sango que ya ko yemba o mina maité a traité déjà fallu zela nan comme la maité ngana on atala mukolo monte concert ya fali ameli mai ngana on atala na ngati et puis bato ebele bazokosa mezani tozana répétition en public na répétition oh monsieur za ya kuzu donc o azana droit ko oza zo mana e mai neza on azu ya meli na et si pourquoi pas mela mai et là on ni ezo la que héritier aloba ina fali na kama ngana ba spiritus ba intelligent ba molinga ba koma ba zo ba neti ba gouloir donc ba komi mo sa FCC na cash ba sangana pona mutu moko ki héritier beton mais ça bere biso za pe na mutu to banga te eza pe na mutu alobaki ni likambo po héritier zo ba visa ah ba bi fallait aider grâce à ça non munzanzama ok ça mon zanzama yo bien monter et aide mon zanzama bazo ba visa camarade na yo ba on ba ba misi a kofi faire so fait azo ba visa te aide pour le karaté ba coopérative pour le karaté on que ba problématique ba on nyos parce que biso to ba problématique te biso pesa que le meilleur et ça na concert mon côté o betami depuis ba concert ils ont une qualité o héritier a pesa après c'est vraiment que le meilleur ba spiritus ba na kati ba muni et puis ba wario musu ba na kati ba muni et puis ba to ko kese belé bazala ba muni o ni héritier a pesa que le meilleur biso za tato swana na ba dite to za tato swana na makamu ya musique ko ya musu ko ba moni président ebemela moni boy wona mam na biso te to lo ba to samba la musique to binisa ba concert nyonso to beti tout ça to bando tala so ya kitoko accoutrement ya kitoko embeli ya kitoko cohésion et puis invité ya malamu proza fali pas bengisa pe bato ye Hervé abengisa pe bato héritier abengisi pe bato eboka bato ya biso so swa bango pona ni nazonga na accoutrement malamu mais na to ko landa Ventura le bifier gola la tu vraiment que sa dissertation accoutrement malamu moyo moni ko ya uzan zo fera la héritier pour héritier la tolo vraiment que sa dissertation ba yejuana et nabu c'est du Japon voilà on la mana c'est papa chéri le modèle bilamana il faut ça papa chéri njoma mtaloba ke bela tu vraiment que sa dissertation au moni elamba wana il faut ça papa chéri accoutrement wana donc jour on a mes avec des jours tous aux couronne et là télé ba la couronne ya ngwala na bi jenjera mtaloba ke tanga kuma Ventura zanani aka Ventura elle parle bien ça là bien son boulot asaka Ventura bo azana côté Moussala Ventura il fait bien son boulot elle fait bien son boulot mais asaka Ventura parce que bon asalini yeso alobi ne mokile baluki na otinde le maniki pas vite otinde le maniki Ventura na otinde le maniki héritier ça en face sacré de la musique africaine et entière héritier petit concert au lelo romini des missionnaires et belé donc c'est que bango tout ça va fanatique héritier na ba patron na petit concert na maison mère 60% maison mère zane accompagné qui est oui tomoni l'animation tomoni Jamaïque azala ki wana na instrumental na sima tomoni kakol
na kolobe na kuta alekisi voir même dans le porte-parole ya maison na sankara pas les gars qui choisissent espace wera pe côté na lobby hein ezaki fête première fois moi na wera son abeta salle mythique bon faut que ça auto abeta yaza mwana wera te faut que ça mwana mwana wera te ya pas que tout dans la vérité batala la bisoté faut que ça mwana yaza anémique musical bon anémique musical au bengi na bino panani et pas wera te wera bota ba anémique te wera za makila bien bota anémique ba anémique mutabeta musique mina wera na CD papa tala mso la kisanga na uti ko sala CD sala 6 mina wera bino bato matete bolingo pesa bato bino ba valeur na sala musala pona matete te na sala musala chronique na bino ba valeur ngai nana gonza la pesa mbote mettre bin soy bato mettre c'est d'alamba jouer na biso encadrement ba mettre de bichungu bato tout vraiment en tout cas poto indaki merci vraiment na bato tout ko betela nga masolo neti ya bana na ba gaz bana na niveau te lelo mutu nyonso so asoli mpona wata te baotala ye te mutu nyonso so asoli mpona wata te omoi te basorti médiatique ekomi toboyi baantivaleur tosali boye nyonso balukeya eza na actualité boya te omoni bango mibala mpa bazwa actualité bapesa na bise omefali na feri bapesa na bise po na monoko wa bazwi actualité kaka boye tokangi ba mais di badiete mpe bamopanzi bango babe baantivaleur bayi bato oza ko accompagner Fali le bas bien pour ko finda mutu x mutu y te baboyi est-ce que na kati na bango nani aza mokonzi ba antivaleur c'est président Fali comment ça Fali bango ba finga voilà siko neti ngana to so ba nasina fingi oui Fabrice ça ennemi aza anémique musical na lobby musicalement na lobby te anémique ya vie normale non na zolo ba anémique musical poto zolo ba makamu ya musique yango na bango monde ba nzamba ba antivaleur nani lelo o aleki batu na bato rufini c'est président Fali mama msuba ba olota biso za ba tawana te bosangana ka ne bosangana et puis tobeti meilleur concert son kitoko accoutrement kitoko et puis bato ba répondre sur 100% ya ba play ya Paris 95% ba côté concert balati bilamba ya solo et non ba polo à sport. Mais ce que j'ai aimé na moni bina filé à Mbisha na ça la fixé mais bina filé dans l'un des bana ya Ranson et l'un des bana ya Fabrice plutôt koko ya Ranson nena nyana loba biso to yebi bina filé na musique to yebi po na mutu te ngana yeba ke bandaka na braza kutu na yeba ke na braza déjà zo yemba na yeba ke te opomba oni mese ik bina filé bon chanteur le seul musicien mwamba wa sa la fierté le seul musicien et moi na Fabrice ça la fierté na mwamba musicien za ka moko mese ik bina filé il y a plein de musiciens baza mwamba ik bina filé netina ba iboto bazali ba maestro fambo bazali allez bon chanteur wepe robino mundibu kito mais oui bon lota na bino te donc bo calculer kutu te hérité béton aza hérité béton eza mutu te ne bozala wana bosala ba musique na bino wana mutu hérité ko ya kolela jamais donc bolongola conception wana na mutu na bino non il mimi le orgueil na musique aboya baba même bongo abi o aza un peu ça ba mambonga ke pesa mwana kasete nevi na voyage ki na Dubaï moto wana za ko orgueil na musique ba musique etamba matolo non et puis toi na problème ezani na soli yango na yo to lukaka to pesa le meilleur to mona bana wana msuneti ba gaou ba ko beta ba ko matate ba bamba ba mbo. Est-ce que nous sommes en concert à Guim Sazo de Tabamati ba yo ba mi a dédicace ba te belete ne richesse ande ba faire ba sala ba Fali non azaka pe Kongola botama na mombeli non et anango biloko moko boye o so lingo kabela artiste na yaki mais déjà bongo bande ko dédicacer bango eli ko loba te ki abosani bango déjà bande ko dédicacer bango tant déjà zay consigne producteur lobby mutaba mambo te bango ba yebi ba okutana kana goga ba osa o basala. Voilà vraiment place to linga to expliquer en tout cas tala nous quoi liana tika kombo ya gogo et puis encore
petit mon avié Blanca Mosaka. Blana na yina ko mana ba propos na yo. Umwende ozana, umwe pap tata na bino oyo mankara ze héritier te. Umanga tata na bino poza imukala ya jibe. Na président jibe donc keba na yo. Héritier tata na yo te. Oyo mankaka wa. Voilà. Alors ba propos na yo est bino net na nini. Te eza ba propos mususu oyo. Batebele lelo bokomika ko ya koloba tala. Toya na mamusu oyo koloba critique musicale. OK na mponga lelo na zo ba concert na biso l'équipe ba concert nous. Oyo aza ya kamu ko bu. Akoye pa na ayena image na bango ayena image na biso. Mais ba debo eza équipe to salara. Yango wana. Ayena image na bango ayena image na biso ya biloko to beti mikolo. Totali sonorisation, totali ma mioso oyo likai. Et puis héritier pire encore. Est-ce que loko ya la takizana yibo yo moni mo bondo na si. Mo bondo nini? Ba sapato ya bango balata wana mo bondo sabina po ba koma 1 mètre. Banani balata. Hervé. Mais vous c'est ça comme bien ba bien na monde. Ayebi comment est Hervé? Comment leader na héritier? Totika ba théâtre zoba inutile to sala musique yango bolobaki tozui tant to pesi chance tozo beta te batu ba komé ko loba trop sala musique yango na to beti ya 6800 places et puis fanatique a komé ko réclamer que tozonga na Olympia de Paris parce que na Olympia de Paris déjà to sala guichet fermé wata bibo pona sala c'est entre Olympia na Bercy je crois et ça faut quitter fanatique mais apu. Et puis tous les concerts ebele ba contrat ebele ba Lyon ba Espagne mambe ebele biso to bangote so moi liso oyebi biso to linga to conclure likambo après to loba. OK. To linga te o te affiche pour longoli. So linga na ke to conclure likambo to bi to beta place et salane. Très bien. Très bien. Arrivé à lumière na moni we rapesi wata lumière. Signification nango ata physiquement spirituellement et l'axini que pouvoir avoir azaki nango alatisi yango wata. Voilà yo moko tolobi yango. Déjà nzambe mo wa likolo akabola molili na poli. OK. Parce que bongo pourquoi pas papa nabi ya ba papa za nzamba si. Donc pourquoi pas papa et moi akabola molili na poli. Est-ce que makambo wata ko charge wana charge yo ala na maison mais musicien za na maîtrise ya mamulo la wata za. Moni wata ko lala kulamuka. Akola. Akoli sara ibe. Akola watu akalaza wata lelo te. Mwe mutu maeli azara fandi azo copier ya malamu azo bwaka ya mabe. Eza ba artiste musu na ya malamu ayebite. Na ya mabe ayebite po aza idiot. Oh. Wala artiste nani ayebi mabe na Hervé. Hervé ko. Mais na moni vous se référer le rôle na venir concert ya Ferrigola. Ko faire qui a beli molili bino boyena lumière ou na mwinda po be la lumière bo se référer nango po ezalora comparaison to se référer nango te et puis so ipotali concert na biso de le bandeli otala na ne batu ba okota na salle otala ina ezaini lumière na lumière voilà oyebi ba place batu misu ba concert na mosika batu ba kota batu ba monateur sope bakabola ba billet tokoye biso to mwana mamulele la kiso mwana mazi a ocheke na zumu place to zome makambo moi biso na spiritualité auto na motanke ba spiritas toko kata omoni yo okosa ta fiche ne to kata na nsongo parce que nzambe na opinion biso omoni nyoso to komona o batu ba omona moneza ba punition nzambe on so bunisane goga biso to sula yete nzambe nda osula. Est-ce que ko na munda ne zali so te goga basoya dala wera robeta nga boye jamais papa sali mambo et papa elaka feri ayelaka héritier taba papa zoaka $50 na pesa héritier bi mbongo na pesa o milatati voilà ba bénédiction moni mwana papa ko za mutambongo mwana aida papa ça ke plaisir que ah mais nga mona na mbongo mais moi na nga oyo azo sala ba geste o pourquoi
mais pour ezaki médiatiser mais faire le gola pas bengisa wera na festival là ya bengisa te basola kutu na mpiti ah bon to mona invitation à pesa wera lokuta producteur ayaki ko produire wenye musique à maison mais nda ayaki basololi apesi cachet ya wera son ayina ba poulain na ya beti dola nzambe pe na bolingo na etango wera ke imbule beti na o bakanaki basale pa benso ni baliki bakanaki to abengisa vina molili na pole na zoebisa molili na pole danger ça prouve que héritier wata aza mwana liboso to aza vraiment héritier ya maison mère aza héritier ya maison mère parce que papa ya maison mère c'est werason oyebi ke mwana papa lingami ya satashaka naye voilà qui sake que moni ngai boye ntango nabotamaka ezalaki tala moni ndenge eza boye voilà baconséquence baréalité monani opari ayaki tombe nani akoboyi naye parvi bosili ojogo ya match bienvenu sole mais c'est penalty donc pari ezali ya oyini toyebisanga nani akoboya maître Kevin Cheval batutu champion faillite batutu nani akoboya maître Gege Mote Pelador nayebi ke nani akoboya misali souci oyo aza papa bimisa bana ebele bahéritier bafabrigas materegola héritier kotaka bafabrigas mais bango nyonso bana mais wera otalaka mutu moko sotenida mutu moko apesi ye makambu towana problème omoni bafabrigas baluka papa mosusu omoni bana wana ntango baye mpe so na bimisaka neti énergie te abi aza déjà na bana bafort et puis ntango wana orchestre wana etika wana maboko héritier ya aussi okoli kamba baleki na héritier akamba bato nyonso baya na maison mais ndota munoko aza te mais preuve ane yango vraiment nayebi ke baspiritas tout na oyo bosali vraiment merci elingi olakisaka tozalaka toza na biso ebele te toza na biso soki bakombo bazoloba te bakombo bayanki te mais elingi olakisaka tozalaka yo olakisa vraiment tozalaka nayebi ke na baconcert mosusu ekoya bato vraiment bakozala ebele nayebi ke wana déjà bamisha mulongo baisha libuna baherve koy de chasse bajunior lu badon bato mina bakozala et puis c'est ya baloko Cédric Loko bato tout vraiment vrai les amis de Correct bakozala vrai kingabo ya wana Jéri Sukula ya Zipilo nayebi ke bato tout bakozala vraiment tozala tranquille mutu kutu abouger na été bokosala mino te na mois de mai 2025 toza wana na stade de Mars ya paka 2023 bozaki catch 2025 boye susu tozwaki catch te tozali na posa ya kokaba babiye te tozali na posa nango te parce que ezali biso te ezali na poli te oyo abimisa ye mbongo siko biso okaba babiye mpo oyo azwa nini nayebi ke baspiritas nyonso lelo sikoyo tosisi likambo tozongi sikoyo na bebe chemin de la gloire donc nalobi vraiment nazosenga na baspiritas nyonso na baplateforme nyonso oyo diske na biso ezali tokonsome yango tomatisa bavie et puis bavie bavisuel ya miso et puis tomatisa baécoute na audio esala biso bien vraiment bebe chemin aza wana aza banzembo ya kitoko ebele tokonsome bebe chemin de la gloire vraiment esala biso bien mais bato bazelaki banzembo ebele babernadette masengo banzembo ebele héritier ya beteli bato te na poto mais po apesi bainvité ntango molai lelo omoboye oyebi ke héritier na vie azaka ingrate héritier aza mpe lokoso te badifférence ezali na concert wana héritier banani na nzembo nini lelo bato balobaka suki eputwa na mbongo te nde bato mokili héritier bani bolingo eka bolingo honore master na ye atali babolamu nini autour asala te tozonga ata na concept wana lelo bato puto azali lisu na mbongo te etala siko héritier alingaka bato ya vrai amour ya intérêt te bandi na ndeko na ye mputu pu asololi ye vraiment te torino mokili ezalaka nde boye yango moni bato baapprochaka héritier po aza na bato na amour vrai bato ya balokoso oyo kaka apesi mbongo epa moto abakisa ye mbongo babiye ayembi nzembo ya moto asalaki boye oyo azolesa badanseuse biso tobeti concert comme il faut donc merci vraiment na bato to bayaki merci ya kosakana te tobeti ndula na biso alaise toza na biso mpe na concurrence na motu te mais tomoni bato bakomosangana avant makambo na bino boosala esimba
FCC na cash bo pesa na obizu FCC na cash mbana kasi fali na fe mais après fala boyenye ba finga na Congo na ye c'est que mambo FCC na cash azia ni susté e ba tangu batu na ye bazofinga tangu batu na ye bazofinga ba oyoka ngobu tangu batu ne bazofinga bazoyoka ngobu na bon je na ngai di badiata pekisa batu na bino est-ce que bino bozwela biso visa mais musique ekenda bango bazala na ambassade musique ekenda bon faut na vie moi za marambana parce que héritier côté afali ya bongi côté affaire ya bongi côté fabuga c'est palina nanani na ye Hervé na ye Hervé nani a vie ya héritier ba général ba mbali ba vie héritier na âge na âge merci la carrière solo pour la vie na ko ikoza la vie ya héritier mingi za fali po baba na côté moko bayebi bakokolana na bango il faut faire écoute on venir bien pour la orchestre moko orchestre te vie za ma orchestre te na orchestre ya ba collègue tous ba collègue mais âge différencié tozongi sikoyo na ba vie normale vie ya héritier écoute eza nde fali avenir d'héritier oleki moko sungi donc bobandi na oyebi ke po nga lelo na kobetelo lisolo ya jogo mo ya matetete yo mona ya msu ntango azobeta na terrain mo wana me nga na yo mona ya msu na stade comprendre ça sango yango wana donc totika na biso bapolémique ezanga ntina biso stobeti ndile na biso bosala nyonso bolingi ata me ye moko ye feri wana so amonaki eza malamu pourquoi pas ntango abete eloko na ye nabengisa iwe festival te ntango abete eloko na ye ya nini ya bale bifa bale na Adidas arena Adidas pwani abengisa iwe mais bon c'est le problème qu'il abengisa iwe na festival na benzi fali na Adidas arena sikoyo omoni yango sikoyo ye apréféraki ahonore moto oyo aeskokaka ye mbongo oyebi aeskokaka kofi mbongo nani fere oui bapesa ye mbongo adeza asala deza te 6 mois akimi bakangaki ye na cachet judiciaire ngai na toyaka kasho moko oui sego ya moto azali wana général egwaki na baolo héritier babeta musique ya soutenance bato ebele basoutenir ye na musique lora bavie na ebele baza na politique basoutenaka mutu oyo aza fort ebo oyo olingi osoutenir ata na paris foot tobeta bekipe oyo baza fort ebo oyo parie mbongo na ona tipepele contre real yo teli tipepe oyo regrete mbongo basoutenaka mutu aza fort yango omoni bato wana nyonso bazosoutenir egoga watande makambo yembela todembeli na biso bawa tolali wana ya ya ngoma nayebi ke daro mongondo vraiment à partir ya mikili bato tu noyebi erika déplacer mokili ameni bamaster na ye tu bajunior ki là-bas vienne au quartier tout bakei voilà ayebi sens ni esika ni bauti na bandeko na mais apparemment baspirites bromo ya na bomo ningisa internet na bandenge mona bapolémique makasi naokaki fiston salisa alobi héritier za moto ya liboso ata concert na poto to bakomanda bakombatant plutôt bana moto tout fait tout flamme mais biso toyebi moto azongisa concert na poto eza fali na biboye neti fiston sai anani ndeko héritier ya quartier mais des fois tomona na fali asa beloge pour na fali comme si héritier asa na héritier azes na fali fiston sai aza mutu oyo alingaka la bonne musique eloko nyonso eza bien pour soutenir Congo sai ya soutenir yango mabeni ya lievenge so nazoyeba na koloba héritier azongisa concert ya mwanda na sengelo pe Amelia Mwanda tango otindela biloko atindela epolo na ekoti esale bien na bia azo soutenir bato baza ba meilleur koloba héritier mtazongisa concert na poto eza maso oui na atia date biso et puis billet tekami guichet fermé kombata ye mabe so eza makambo lokuta wana boloba sese bandi okosa lobi oyo eza vrai tolobaka quand même bamakambo oyo eza vrai sikoyo lelo so tolobi vrai ekomi mabe watasala bango nini alobaka te
kaya te kaka abele likola motema mabe kaina ozoteka abele likola kaina monani kaina visa eza nini eza papia pamba babetelaka bato na passeport kaina nini boye yo oza na problème na biso te na sule traité makambo na yo na sule ya biso nini nani yango aza problème na sule kaina nani kaya te kaka abele likola motema mabe kayen biso papa sapesi biso pouvoir toza lolendo na papa na biso toza lolendo na igo na biso de la forêt ya nyama nyama botama mokolo ya noele nzambe bien paka tokona papa wa okweza son eza esengo eza na mama na elonga baspiritas to rêve te ki diba te tokota na distraction te focus na biso na minute oyo eza chemin de la gloire donc vraiment mingi chemin tomatisa diske na biso badistrait tokolanda bango te et puis bampaka de la musique bamisu bakomo nde balwende baza na bale nde bango baza na Hervé Gola est-ce na baka Hervé mais tango na komuna komi kiso bango bato bayebi Hervé bayebi na Hervé basi na komuna biso ya Hervé ali soit disant bolobaka pe soit disant te komuna te komone Hervé ya musique et comme inde ya boui biso comme héritier toloba ntango bapinga bien que tori na ebezana batongaka eza na komoni même na bandero eza héritier mais bango na bandero bataka bakombo ya bato ya mindele ya elamba ofere kombono nde eyebana watazala bango nini alobaka te donc bato tu bakolandanga bavrai vraiment ekilinga bwa kikoba géri sukula ya zikulo bato tu na jiblek et puis bavrai vraiment bamasta nanga tu ya poète diego minito napesi mbote place azabi ingénieur pompo malilo nzambe et puis vraiment ingénieur jésus ingénieur Beomondele, mwana mama, et puis ce maintenant zomi ingénieur J3 village Wini. Donc batutu ba spiritas nyonso tozara ne tozana rigeza mamba bien zo ya lisusu. Ebele ba voyage ebele mambeza ebele. Donc bikambu to aviser par biso to libela yango te. Et puis nazo bisaka binu FCC na cash. Mwende bo sangani premier musicien Wini amema bato ebele na poto héritier. Non, il a fabriqué c'était. Ouais, mission à Wenge, ma mission à Porto Fabriqué. Ba visé belé. Fabriqué c'est la première mission à Wenge. Ah, Fabriqué ça me manquait c'est la Porto biso to kinda. Pour Porto Fabriqué c'est pas France. Oh ba ucho kima yo wana. Oh biso ça to kinda to kota studio wapi na Porto. Il y a la Grèce. Biso kota studio na France. OK. La type wata o eza 4e Porto baki. 5e Porto. Oui. Si vous souhaitez la calcul en mabe. Si vous souhaitez en mabe, c'est au na de Shakira. Akenda poto belé ko likaba musicien so fa gaz na fi. OK. Danseuse na biso Shakira. Akenda poto ko likaba musicien faire nyonso. Na ba musicien fa gaz nyonso. Dans la maman musu batu ba ko tout la tolo ezama biso lo bato e ba ka ita somela ba danseuse nyonso ba voiti mamona nango eloroti biloko moki yango papa abi tous ces pays ici ba nyonso to sa to futa nga na si yango moni makambu kayen zo futa to biso kayen oso si zaka ni za kayen onani otaka kombote kayen kasi ebo kayen na tango ateka abe Igwa motema mabe na yazo soinisa biso likolo ya visa o mutu boye mutu apesi bazala na ba information vrai te si te ba roloba nga o tout nga lo ba clair sur la polele kasi na solo ba Hervé batu na ye o mikuse ba pique mais bazala na ba information avant ya lo ba information mo zana ba information vrai neti ba trésor ko lo ba ya ko senga eti bazana ba te belé na banga basi musunde ba tonga ka ye so ba ye ko senga mais lelo so ba ye na moko ya mwasi azawana apakolo a produit lelo so inati baye ba osa ba hypocrisie bolo ba ko ba yo ka gu
so boyeba boye koma woni turo bosenga ka e koma ke kosenga no ba pesinga to tiang ba pesinga to tiang Virginia kosenga bino asenga Virginia senga asenga na bete lo vui asenga yozo lia mutoki ya mutu oyanga lisu na sima boluka bobeta ba n'importe quoi ya omoni boyo pamba mate eza basi msuna ba ajo ba kona ba menopause ba zobala ba neti banani parce que beli na Congo kasi oyo tanga ekomona yowa la Virginie oui pas même un complet aza mobali komona na lifongo voilà vie privée né napesi baspiritas nyonso mbote toza vraiment bafan club nyonso baspiritas partout toza toyebi ke devoir topesi bino bobeta concert oyo eleki ya biso ti lelo paris eza na esengo depuis héritier abeta ti lelo paris eza na esengo mutu moko kutu mutu ya fabrigaz abenganga samedi na 0h déjà 0h tokoti samedi amina nga ya paka nazokoso te lobi na ntongo nasala effort mbangu naluka billet mpo oyo nazomona paris depuis na ya poto première fois namona paris ebouge modele napesi nadege matelo mbote epuis napesi star mido 3 fois star mbote epuis ma cédric mopene ya gisèle nyamanzombi donc bato tout vraiment napesi bango mbote. Voilà. Merci beaucoup, un grand merci. Nous avons tour la chasse sur la traité qui tourne dans la présentation. Invité l'anglais à qui en parle quelque chose à qui en a réponse à sans oublier n'a pas sa beauté la commanda Katafumba beaucoup manque Moutam Pongo et pourquoi pas à boss Guylaine Donga la debout qui est papa social. Il y a Willy Michel code à pakola couleur te code à la mutamo. OK. Donc il y a Willy Michel code ya mboka. Vrai mécène ou atikaka biso te. Donc il y a Willy Michel azapo na biso nyonso yo zaleki na ye nga na zaleki na ye donc yanga oloka leki moko te na mabe. Ya Willy Michel code ya mboka ba mote na ko tozali ba surtout balinga dire si faut pas à ma petite terre propre na dit que les défis ba ndinga ba mikili ba mote na yo. Donc on a su ka tokutana la prochaine. Merci. Bye.